Bonjour fidèles internautes, ça dépend à l'heure où vous avez biso en ce net moment. En tout cas, Banakine, Bana Braza, partout dans le monde où vous avez biso, vous avez le cardinal de la presse congolaise, Aristangu. Naïma bé na nenga ya dégâts ya nenga ko sakanate, naïne ko recadrer mutu moko boyo, naïbi ke bo. Boyebi kombone mengana otanga kombone te inutile na fulaye. Pour jamais na ko fulaye na ko pese gaz batamukete po ba warrior ba pesa e gaz te boyebi muto alukaka be babengaka sosa mambo le parasite bilanda landa messe mambweni ye wana oyo alanda ne place ben Teresa en tout cas na lobana messe mambweni boye mais si tu as un problème à mutu luko luka ba psychiatre ba salisa yo soko oza journaliste oyo yebi ko se kokota kolandela ba investigation te luka o se investir na makambo ndenge na ndenge soko yebite lo baba la kisayo soko yebite vraiment lo baba la kisayo to pe tuna ba yebisa yo qui est papa social, qui est Dieli, qui est honorable et Dieli Molangi papa social dans zo yebisa yo na ndenga deux fois te na ndenga libanga honorable Dieli azo mériter ba place o azo mériter en tout cas na kibolamu na e o yazalaka nango po ba qualité ne yango na ba qualité ne za aza l'homme de grand cœur. Azamuto asololara bien, Azamuto aidaka batu, asololara na batu, akabelaka batu, Azamuto abalisi batu ebele, Azamuto akundi bibembe ebele, aide batu ebele, Azamuto oyo asali ba pont ebele na ngiringiri, Azamuto oyo nafuna kutu kolobate, Azamuto ya batu. Mutu ya batu, azo mérité ba récompense extrême. Azo mérité par récompense belé devant population, devant public. Nyango yo monsieur Mambweni na ebité olegi na TV so zaki na nzala to poza na problème garantie ndaku na ebité so kovandaka wapi to povandaka bakota ntsuka ngonda kuna na ebité vraiment mais oyo kaka na esprit moko boye ata mutu azo tinda yo wana toke non esprit mutu azo tinda yo est-ce que aza capable ya encadrer ta 1000 personnes ata 10 000 ou 5 000 personnes. Honorable Dieli, fondation Naye, fondation Ieli Molangi Edi, et ça a égorgé plus de 9 000, 10 000 membres na fondation. Oh, ça a encadré. Oh, écoute, monsieur, c'est ça la adhésion. Nan nous basons ba carte nan nous basons identifié. Mais ça presque na 10 000 membres. Hein, asungara bango na ba mbongo na ye moko personnel oyo utaka na poche na ye. Akweti lo boko na poche asungi. So yo, ovandi na yo soki batindi yo, soki pe balobi no soki ndenge nini. Oya na esprit moko boye oya obanda kolobela odi yeli boye akwaka cadre ville à Kinshasa te lovunu papa na ebisa yo ticket gagné ya union sacrée parami balé honorable Daniel Bumba gouf vana na papa honorable Edi Yeli Molangi papa et papa social bakisela l'incarnation du bonheur vice-gouverneur na confirmant pour baza ba candidat ba na bango ya sur bana king baebi wana eza passage obligé yo monsieur monsieur on benga pardon récipient vide yo monsieur récipient vide papa Mambweni souci no za nini atoua na pesi ba warrior coup de chapeau fali ipupa handicap la merveille ndengo kipa muto yote pour ce qui paraît le pèse moins minimum à gaz mais gaz en suka na ngona nzela abwaka mabawa yo ka bwa mkeba kipayo nde bapesa mo gaz amukie kasi pona papa social ka kipaka kokolo mutako kipe wazate mutako lando pasate me ngai siko despe na ende pona loba na yoki monsieur jwa munoko nombe bono kanga po soko yebe lokote tuna balakis ba yebisa yo topé kota na ba investigation landela oyeba to pour comprendre qui est Edi Molangi papa social frappe na frappe libanga mais c'est na zo yebisa qu'il pleuve ou qu'il neige mutu na yo wala soki pe nani pona tanga komonete pona PCP gaz te poise loroté ba ki sele so aze loroté pour Edi aza plus fort na makambu tout oyebi so ça na besoin mbongo yakati benga tanga na numéro benga po oyoza na moyen nini ya contacter nga nakuta ntsona papa social po so kuta na ye jour moko vie bongi vino bongi mais le rôle zo chrétien tika na ya ko encadrer yo po despene yo ngaye yo despe ya honorable Dieli na division spéciale ya ko gérer mama mokonzi
nazali communicateur na ye ngai yo nayaka soda d'esprit libindi moko ngai yo na ye liyo na défense et sécurité ya boss na ngai honorable Edieli yoza nani papesi yo combien eloko nini oyo yoza nango oya ko intercaler to po ya ko loba makambo ya papa social na ville ya Kinshasa oyo na Congo oyo zo micro na yo posa journaliste tambusa yango di tambusa yango partout na ba commune tout ngiri te po ngenge za ya social yebani ko ya pe na funa te po funa déjà kanga kenda ta na ba changu kenda ta partout tout na sango ya Edieli molangi papa social tout na sango na pesi opena tanzo tout na sango cha micro balade ko katelo kote ba oyebisa ki Edieli molangi papa social na batu na yo zo tanga wana soki banani di ba mbwadi ba elokote. Je te confirme, je reconfirme l'honorable Edieli molangi bakiselara ye l'incarnation du bonheur papa et papa social asa toujours li banga deux fois te na yego lebisa yo pe na kebisi yo na bakisi su ko kebisa yo à 1001 fois comme mekate pour despazali so zo luka émission to pe débat contradictoire je suis là je suis présent tu connais mon numéro appelle-moi benganga tokoya toko développer toko betango kati na katongi na buka yo na silisa yo pour vider malamoro pour les défenseurs yeyo aye pe sécurité ya papa social na zawana ngai yo ozolukela nga wapi mais na ebisi yo na mettre yo en garde so kozala makasi to poza na tembe vas-y pour papa social to koyaka yazani mutu abatu ya solola na ba œuvre ya solola na ba œuvre ba action na yende emona na la miso abatu alobaka te so kozele pa loba te pe loba te système en mode silence ngana bimika na loba pona DSP na kozangisa maloba te mais na ebisio monsieur fais gaffe na mettre en garde so ko mekili suna papa social au mona ngana nzela na yo pe na koyelo siko ya dégâts ya mabe bisika na kobimisa ba plano tout bisika na ko étaler tout oyebaki isoko za nani soki nani soki na kotango komono te do papa mambweni zongo ga yangwana mambweni ha monsieur mambweni na yo na batu na yo na mikie o botinda yo yebisa bango baba jouer na obeta bango lokola kicker pour ba kopola na bango pour ba bouger raté muta bouger rande yo honorable Edieli papa social et je confirme yewana et donc comprendre kaka par bango ngezo kendele on est là y a pas de souci Edieli libanga ticket gagnant y a union sacrée eza moko ticket gagnant y a union sacrée eza moko peuple congolais mutako sabinote ticket gagnant y a union sacrée eza kaka moko Daniel Bumba gouverneur Edieli vice-gouverneur check